Oui, mbote mingi bandeko na ngai lelo ezali le 1er novembre. Donc toza na rendez-vous à ne pas manquer lobby le 2 novembre. Ça fait plusieurs mois où toza kolobela pona makambo ya manifestation. Oyo kozala le 2 novembre oyo eza organisé na diaspora pona ko telema et surtout ko contester et ko bloquer Tshilombo na ba projet na ye oyo azana yango ya koya ko changer constitution po akoka ko briguer encore mandat. Donc ça veut dire ceux qui to tiki Tshilombo a changé constitution moi bambula omunyo so ayibi ekema ya Tshilombo abandele à 0. Bandeko bino moko bomoni na niveau nini Tshilombo akomisi mboka na niveau ekomi. Mais comme azana mutema mabe alingi a changé constitution pour atika la wana lisusu libela et wana kotika sko libela pour akoboto la peuple pouvoir. Ça veut dire Tshilombo ba député nde bakobando voter et peuple bakobando voter ka lisuté. Mais ozo monake ba taliban bazolo bake peuple moko ko décider ce qui Tshilombo a changé constitution ou pas. Boy bisanga na mboka wana basi ba respecta volonté à peuple. O Tshilombo azolo bake soki ndenge wana référendum ekosala mapona kotuna peuple soki alingi changement à constitution. Tshilombo asi a respecta constitution ou bien asi a respecta volonté à peuple. Bande konanga diaspora toza la conscience to longola ba sentiment mboka na biso ezokende mabe ezo senga ke to telemela Tshilombo to bloquer Tshilombo na makambo ya changement à constitution. Une partie ya mabele na biso eza déjà lelo na maboka ya nanga. Donc Tshilombo aza kolinga ko soulever quelque chose oyo ekosala ke to perdre mabele na biso parce que eza eloko ba Rwanda baza kozela. Dia uti kozala na Uganda mais alingi bato mosusu ba kende te pa ba Rwanda na ba Uganda. Ça veut dire Tshilombo a uti lisusu ko teka mabele na biso pa ba Uganda. Yango tozo senge pa na bandeko na biso nyonso oyo bolinga ka mboka. Lobby le 2 novembre biso tout tozana matonge à partir à 11h 12h tozawana pour na ko marcher et c'est le début ya manifestation pour na ko telema pour na ko chasser Tshilombo na bandeko na oyo balingi ba tia biso to koma na kati ya empire na kati ya royaume. Bandeko na ngai soyez les bienvenus. Oyo nyonso azwi nano message azwi nano congé te bandeko na ngai lobby totikeka na butu ya leo lobby biso to na matonge nzambe a pambola bino.